bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na nga na mokolo lelo. Nga mama Bijou nazosalela bino mwa voice oyo na mawa na pasi na motema komona likambo munene boye. Oyo notre sœur na kombo ya Grace Mbizi azosala andimi kosambwisa mama na ye. Ezala mama akufi ya solo tala ndenge mama asambwe soki pe mama akufi te. Donc pona nini mwana kosala mama oyo aboti yo boye ye pe aboti mwana mwasi. Ndenge tozoyoka ke Grace Mbizi atindi bato na Brazzaville bakende na morgue moko bakende kosala video oyo pona video ekota na ba réseaux sociaux. Et puis bokotala video oyo bino moko bien photo a mutu balakisi te balakisi bilongi ya batu te balakisi kaka mikongo. Donc ozomona tomoni même pas photo. Donc aluki kaka batu bazwi image kaka na sima photo a mowe emonani te. En tout cas donc tokomi kopesa bato balobi ke mama na ye akufi tokomi kopesa bango penza raison. Mais pourquoi kosala eloko aboye koluka mbongo tina niveau aboye? Est-ce que mbongo oyo soki ndenge azwi mbongo wana eske akosombela yango penza eloko pe asepeli nango? Balobi ke asali boye mpona kosomba voiture. Otambola na voiture yango mpo oza na esengo ozwi voiture yango na modele nini? Bravo na basi oyo bakende misala basi oyo baluka mbongo na bandenge ya bacommerce epo osombi voiture na ntango ozopusa voiture na oyobi ke motoki na ngai par rapport okende koboma mama na oyo akufa te. Et puis sikoyo mokolo mama nga kokufa ya solo okoloba nini ke tanti moto akufi vraiment oyo balobaka ke libele zoba wana ezali losako moko bamongo balobaka eloma melisa okoya komelisa mwana akoya kobeta yo un jour oya komelisa mwana oyo akoya soki kosala o nini yango oyo. Biso ba mama tolingaka bana makasi mais tala ndenge mwana oyo asali donc lokumu ya mama na ye eza wapi? Soki mama na ye akufaki ya solo ifale penza ke wi alakisa bakamaradi na ye alakisa mokili mobimba bafoto. Donc ezala vraiment transparent par rapport oyo penza video oyo bino mo bozomona ata foto emonani te batuka na mikongo nde bazofilme. Bakende kozwa bamatanga bato batiango na ba réseaux sociaux bato bavandi bapesi mikongo. Biso nyonso tu toyebi ke na matanga partout surtout kutu na Afrique nde bakomi kosala soki koro eza wana te bakozwa penza foto batie penza wi babongisi penza place wana ezala pe ezali soki ezali na morgue bakobongisa na ndako batie foto ya motu ndenge vraiment makambo yango ezalaka. Liwe eza nzela na biso nyonso mais soki mama akufi te Grace azolukela mama na ye liwa nzambe akoconfondre ye. Et puis maman wana esika azali je pense ke ayoki déjà ba murmure oyo balobi kaza mama moko aza déjà na santé ya mabe bandeko na ye mokili mobimba o bayebi Grace soki penza likambo eza ya lokuta eske bakosepela penza na Grace parce que na réseaux sociaux bato bazokota ngo tina lelo doute lakisa bato foto ya mama bobenda ta membre ya famille moko alobaka ndenge ezalaka. Donc biso surtout tomonaka na matanga bokokotinda mutu moko boya bandi kosolola ta mosusu na tante parce que eza déjà matanga douté bino moko bozomona ba image c'est pas bien. Biso toyaka kaka kopesa conseil donc soki mutu akufi te kokosela ye te ke akufi ezalaka malamu te. Ezalaka malamu te puis mutu yango nani mama oyo aboti yo longue vie na bamama nyonso oyo baza vivante. Longue vie na bamama longue vie na bapapa parce que kozanga papa otikalaka koremplacer papa mosusu te ndenge moko mpe na mama. Balobi ke tanti na ye mutu akufaki mbleki soki ya mama soki yaya ya mama ifala abimaka na réseaux sociaux ayebisa bato vérité ke tanti nanga akufi bato balingai bakotizele alobi atake tanti nanga toza na famille moko ya babola mutu akokunda tanti nanga aza te bato balingai bayokele kaka mawa par rapport esali vraiment malamu te. Grace Mbizi oyo biso toyokaka la sexy akokai jamais kosala makambo awo kozanga mbongo tina niveau okende kokufisa mama na yo pas jusque là.